En tout cas, il y a Koloba Mingi et Tete à Koloba Mingi. Kasi, on a Tebe Koloba, la conscience avait pour la même bataille. Jean-Pierre Bemba Gombo, oh t'es papa, solo papa. Tozebe na mosenga na yo na kati na ko. Ebele ya Koloba etete. Komoni koto pasite, ma ploba. Basa koto boni. Tozebe na mosenga na yo. Koto yango te, koto nga na kangi na yo. Etebe yango te, koto nga na kangi na yo. Etebe yango te. Na sieti yo. Badeko balandi ya émission na biso télé-réalité chez T-Banks mbote na bino na pesi bino mbote mingi bino moko boyebi bisiko wapi bozwami na yebi ke bozali mingi pona kolanda émission na biso télé-réalité chez T-Banks obomisana kolanda pona kozwa ba information ya ba makambo oyo se pasaka mingi kati na mboka oyo Congo et puis na capitale na biso Kinshasa biso tokendaka tout le temps na source elongo na ndeko na biso cameraman Dimitri Bonganya en tout cas nazo pesa ye coup de chapeau bisiko wapi azwami kuna na machine pona kozwela bino en tout cas ba image oyo elingi komela bino kala mingi te bokolana kati na émission oyo mais kasi lelo bino moko boyebi bozwaki peut-être information mais le pour vivre en la carte il y a télé-réalité chez T-Banks que nous déconnons na kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo alaki aux arènes na mboka ya bapaya kuna CP baki bomo kozwaye akangama kikuna ça fait au moins 10 ans nde azaki même komona libota na ye tope komona bandeko na ye mususu pona kosala musala ndenge elongo bani kasi lelo biso totambolaki elongo na cameraman na biso Dimitri Bonganya kati na chaîne na bino obolingaka mingi Bonganya Media pona kokende kolukela bino information bandeko balandi nazo yebisa bino en tout cas lelo na ville ya Kinshasa ezalaki ndeko mususu eloko mususu oyo bino peut-être beaucoup s'attendre te pour boza musika bo vivre yango te kasi lelo na kati ya émission oyo totamboli toke komona bandeko na biso na siège ya MLC eza somo bandeko bino moko botala ndenge nini bandeko na biso ba congolais ba sepeli kozala komona lelo yo na bilili koloba ete que non mokonzi na bango Jean-Pierre Bemba Gombo azali libéré po biso tozaka na mboka Kinshasa toyebi te na kati ya ba province ni oyo s'est passé mais biso lokola tozala biso ka awa bazé pona kozela bino ba information ya mboka Kinshasa tozalaki na Kinshasa pe totamboli elongona cameraman na biso Dimitri Bonganya kuna na siège na biso ya MLC po bomona ba image ndenge nini ba congolais ba se déchaîner en tout cas po bomona bino ba poza na musika pasi oyo ezali ko regorger na mboka pasi o bandeko na biso bazo ko supporter lisusu te ba se décider ba lobi non mon candidat biso awa asili ko bima na prison to moni que non toza quand même essoufflé tozui moi qui même oyo ezali kozanga na mboka balakisi plaisir na bango d'exprimer joie na bango na ndela bilili bokozwa wana ndeko na biso Dimitri Bonganya bino mo bozola na déjà na ba image ndenge nini za ko se passer wana bozomona ndenge nini za ko se passer kuna feti ezalaki moko ya kosakana te en tout cas esengo oyo nanu to mona te koyoka ke kinganda bimini kaka prison mais esengo moko na ndenge moko kosangana te ya wana nga na sengi na bino bozala kaka wana bolanda na ndeko na biso Dimitri Bonganya musala uti kosala na sima ya caméra bomona ba image wana nazo revenir na bino kala nini Abang yang tu baca
peuple congolais aza reconnaissant et attaché na baoyo bakotambola na bosolo yango moni makambo ya lokuta tokipaka yango te parce que tomonaka bango na nalobaki na ntongo ke lelo matoi na miso ya bakongolais eza tourné vers la CPI esika mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali kozela nini bakoloba nga nalobango depuis des années natuna bakanga Bemba Gombo parce que Ange Félix Patase bakanga ete mais bakanga Bemba mpona nini yango na Congo nayebi te soki bato bakolala mwana mboka de collecteur kotuna suka est-ce que vous êtes sûr que kobima ya mokonzi Bemba ekoki kosangisa opposition opposition ezaka pluriel kokolo bakosangana te parce que bamosusu bakoya te lobi oyokaki sorti ya eloko oyo babengi front commun pour le Congo bazwi bato bazali komibenga baopposa balobi autorité morale na bango Joseph Kabila donc kozalaka na bapeti même na mosala otosala bamwa bajali bazalaka kaka ifo bamwa peti moko boye bavandi mpe na koya bazobuze. Voilà bandeko ya www.bongania-media bomoni awawa na tongo tolobaki yango bandeko bele bayokaki ete miso matoi ya bakongolais nyonso ezalaki wapi na kuna na laye esika wapi ezalaki jour ya suka oyo ya procès ya boyebi ya ex vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali bongo autorité morale ya parti politique oyo ezali MLC ezali indivisible ezalaka MLC moko et lelo moni population ezali vraiment na ébullition awa tozwami awa en face ya stade Martyr esika wapi siège ya parti politique ezali bouti komona ndeko Eliezer oyo azali confrère ndenge a s'exprimer na micro ya Bongania-Media et tozomona esengo ya bakongolais nyonso bazo manifester esengo na bango yango wana tokoprofite totuna bandeko bazali papa impression eza nini sentiment ino oza nango tanke congolais papa nazosepela mingi na oyo esalemi lelo tomoni kete no esalemi nazozanga ta liloba oloba naza na esengo makasi na kati na mosala tala moto na ngai yango moto na ngai yango na kati mosala likolo kaka kete no naoki Jean-Pierre Bemba abimi nde yango wana esengo na ngai yango wana. Ndeko, est-ce que vous êtes sûr qu'au Bimanaye et apportez-moi un plus parce que c'est totalement bien. Élection 2006, ça doit quitter. Papa na lobi boyo, omoni ko Bimanaye ja. Po bango bakanisa kike, lokola Tshisekedi kufi, batikali ka bango. Mais o mususu abimi, o pe leader te. Denga ja abimi boye na élection kalatia. Na yebisi bino ke bozela. E ozala fimbu tala tokati musala ya ba motongo.
charge de la Congo avec un journaliste engagé internet mobile bandeko wana majorité baroma soko bengi bossa l'émission Bino. Or nous avons voulu défendre une cause juste. Moi j'ai fait 5 ans à l'université pour faire le journalisme, mais ce quelqu'un qui va revenu dans une autre zone là qui a besoin il y a un Congolais où il y a ça vous comprenez. Donc j'ai sacrifié ma vie, mais Dieu grand, malgré tout Kangami, Banini, mais Tozakaka. Donc l'espoir, le dernier espoir congolais était basé sur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui a quitté. C'est leur révélation. Je suis licencié en journalisme de politique extérieure, mais je suis allé faire les droits sur arrestation à Bemba. Je voudrais réellement savoir comment la justice fonctionne. Je comprends. Aujourd'hui, je défends mon TFC dans peu de temps. C'est juste que Nakendaki, Konazaki, choqué na mambo et Letaki. Donc un grand message pour ne pas prendre trop la parole. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est libéré et c'est nous un bis sur la journaliste et l'autre Mboka. À chaque fois tout le monde a dévoilé les révélations. La semaine passée, Bakendaki pas Franck Diongo corrompre comme premier ministre et ça l'a mité. Donc on dit qu'il y a encore des Congolais. Jean-Pierre Bemba sera élu président de la République. Au moment où on a image et puis on continue. Lundi, soki bakomeli mukanda, soki azali pressé, akoko avion lundi to mardi boya.
Ma passeport na biso esalaka mpona mitano ye asali mpona zomi elingi kolobaka azayi na passeport lisusu te aza na visa te donc soki abimi parce que aza na mikolo mine po bakomela ye mokanda kolobaka ye akobima lelo ezali vendredi na pokwa samedi basalaka te dimanche basalaka te lundi bakokomela ye soki bakomeli ye aza na shwa mibale ya kosala ya liboso akoki koloba afanda nano lokola kawena bana mbula ebele basolola ata la couleur ya moi ndenge nini ezali soki eza rouge to ekomi bleu soki echange ya mibale akoki koloba azonga mais ce qui va se passer c'est quoi Bemba akoki koya ya munyangu boye te Bemba aza moto akoya na esengo mpo ifa tambola na makolo banda njili tobandi programme ya koprepare retour na ye soki tosilisi biso nde tokoyebisa ye parceke sikoyo akokoya boye te toyebi te nakonia koya soki tosilisi koprepare toyebi esika nini ya kolala soki ayele kolala ya kosala topesi feve ntango mosusu ngai na okende kozwa ye poto ya nzela moko mingi tokoprepare malamu kwa yawa toyamba ye donc tozala na esengo makasi totukola mosina tokoyebisa bino na batelevizio na baradio mokolo nini akoya mosala ekozala te mokolo mpe bakoya vive qui président. Vive qui? Vive qui? Vive le président. Qui? Beba. Qui? Beba. Tolongi. On a dit pas si Bamba. Avec Dieu. Nous verrons. Bino bolingaki, bango balingaki, papa atufi, balingaki, maya miso, epangwisa mate, kuna, lokelelo, tolongoli, makambo yoso, tango ya koloba eza mingi te, bobo yokaki mingi, awa na esika oyo, yoso, tango ya koloba ezali mingi te, bino bolandi na direct, wana koko ya lelo, eter fédéral, asi apesi bino Lobi, demanda soki ezali sango ya esengo, tozali esika moko. Ezali esango ya mawa, tozali esika moko. Tozali boya awa te. Nzambe asali eloko kosenga, Nzambe azala akontinue kozala na bino moko na moko. Bozala na makasi, ntango bokopesa fungola ya republike. Bemba.
biso ba population lokola biso o bazolanda biso na likia ndeko na biso oza libanda toche likia oza libanda oya mboko oyo ya mboka papa na mama ne ya biso tuna bango oya. Merci. Les libérateurs du Congo, la CPI a dit qu'il a été acquitté innocemment. Preuve que Bemba Zaki est innocent. Mais il n'est pas encore libéré jusque-là. Si, mais c'est déjà une grande chose d'ailleurs. Quand on dit acquitté, qui était le dictionnaire de acquittation Zanini, il est libre, Alors, message nous européen, c'est pas ma maman congolaise, ma femme congolaise, ou badagi peut-être un espoir. Et message nous européen, c'est pas ma maman ministre de la Bisso. Espoir que la lutte continue. Et nous espérons lobby Congo Moko nouveau, un Congo bon, prospère. Nous allons construire notre pays. Tosebeli parce que Otobandaro Zela est coquille. Et Tomoni que justice en Zambé est télémi. Et comme justice en Zambé est télémi, et le roman c'est ce qu'on va arrêter. Et donc dans autres qui est délibération. Lobby Congo Nabiso et aux à la meilleure. Yango Tessa Bangon Gongé coquille, dans le Rolling Gongé coquille, Tokomi Congo à venir. Si qu'on a venir à Congo. Moi, divergence, moi, Kokabouaneza, côté opposition. Pensez-vous arriver, il y a président Bemba, président national et MLC Jean-Pierre Bemba, de Kosangi, sur opposition, sont autour du même temps. Soki Tata Zate par la Bapanzana, ce Tata Zongi. Revenons qu'à la CPI, Tomoni, Katoum Yazala, il y avait plein de gens qui étaient là. Et même quand on festoyait, plusieurs partis politiques sont avec nous. Bemba avait demandé l'unité de tous les partis politiques. Nous sommes déjà unis, nous sommes déjà un, pour un Congo nouveau. Donc si je comprends bien, ça confirme déjà qu'au Sangana opposition nyonso. Vraiment, nous sommes déjà unis, Le seul espoir est Zaki Angona, unité confirmée. Nous sommes maintenant solidaires. Alors, question à moi, en tant que Congolais, en tant que maman, Nandengo Moni Boye, le problème de ça, c'est un candidat unique. Est-ce qu'on t'a déjà comprend, on dit déjà que le seul candidat unique dans la côté opposition, c'est Jean-Pierre Bemba? Bon, ils seront ensemble, ils vont parler, ils vont décider. Probabilité pesale. Dans chaque calcul, probabilité est en. Merci beaucoup. Merci. Merci Dimitri Bongani Bandeko Obalandi. Très cher internaute, Bino Bozaï, Sika, Ibanda Yamboka. Boumoni, comment est-ce que Makambo Zali peut se passer à Wanamboka, Bino Botika, na Congo? Lelo oyo mokolo na vendredi biso nyonso tozalaki miso telisaki wapi na la ye esika wapi bakite Jean-Pierre Bemba azali innocenté. Bouti komona ba émotion, ba papa baleli, ba maman baleli. Bandeko nyonso tout à s'exprimer na ndenge na ye. Ba sentiment ezali tellement ya malamu. Et bomoni lelo oyo congolais nyonso amoni que na minute oyo leader ya opposition tozaki na leader ya opposition vraiment té. C'est comme si leader ya opposition ezande Bemba parce que dès que rien que ndenge ba quitter Bemba lelo omoni presque ba parti nyonso ya opposition bazalaki ensemble esika moko. Alors bien surtout bomoni
tozali awa na siège ya MLC. Alors message ezali pa na biso bandeko nyonso o bozolanda biso bozala bosabone na chaîne na bino Bongania Media TV. Bomoni ba maman ndenge baleli baza tellement émotionné. Alors on appelle merci na Dimitri Bongania oazalaki na sima ya caméra pe na montage na réalisation. On appelle merci na papa po Bongania depuis Canada, na Crispin Bailenge depuis Canada, toujours le prince de Canada. Pourquoi pas na papa Leki Stéphane. Donc boza tellement ébélé. Herman Kasongo, Yoshi Bangula Leli. Ok, yo tikeli ngai lilobate, mais na biete, ok na sika ya bien, ok na Canada kuna na minute yondo simi masolo. Topé so bambote sika kozwami, bandeko nyonso bozolanda biso. Bo s'abonner embélé massivement na chaîne Nabino oyo topé sarabino ba information vraie vérifiée à la source. Ce qui vous remarquer to boy ko kende de gauche à droite to yena source wapi na siège ya MLC to moni esengo ya peuple congolais nyonso. Esengo ezara ya MLC te mais eza ya opposition pe ya peuple congolais nyonso. Alors bomoni bandeko nyonso bazali awa ba maman baleli ba papa baleli donc bomoni na obakisana susu kolobate image et lobby parce que biso et Billy Linde bomoni pe bo confirmer tous la arrivée na ye rendez-vous na aéroport Yanjili parce que toyo qui déjà ba lobby azala qui pendant 10 ans azana passeport valide te azana visa te donc d'où azali censé faire le plus vite que possible pour asali sa passeport na ye pe azwa visa oyo ko permettre ya bando kosala ba démarche na ye toyoki déclaration que na course et élection azali candidat président ya MLC. Alors tosengi ba opposant nyonso tout totika ba divergence tozana yango bo sangano autour d'une table bo lukela biso candidat unique. Merci na bandeko bozolanda biso, merci na Junior Manitou depuis planète Mars, merci na Karine Kinyemba, merci na Diane Mwanza, Ginette Nzila depuis France, merci na Hervé Kinyemba aussi na France, merci na Jolie Makimone Florence depuis Allemagne, Yoshi Bangula à cause de la toujours ensemble Nabino et une grande salutation voulais-je dire na T-Box Bongs, la sœur qui chapeaute en tout cas. Bambo Tebele, ciao. Voilà, bandeko balandi bino moko bomoni na babilili rien à dire toza sone loko ya koloba te bomoni ba véridique ya ngwana nga na yesa ki bino nga te banks na bino donc musala na nga ya ngwana na loba na bino que non tant nyonso o bino bokozana na déjà ba information ya solo ba information ya sûr bokozwa ngo kaka na chaîne o Bongania Media nulle part ailleurs donc et puis quand na kati émission o télé réalité chez T-Banks nde bisiko wapi bino boza censé ya kozwa ba émission ya modèle à boye donc botika la brancher nga na sepeli mingi kopesa bino information oyo ya lelo za actualité lelo na kati ya RDC na ville de Kinshasa en tout cas bino moko bomoni ba maman na ba papa ndenge nini ba sieti biso na Kinshasa to ba ko sieta mama penzana papa ba sieti na bango pona sengo wana oyo Jean-Pierre Bemba atie na kati ya mtema na bango pona innocence na ye innocence na ye oyo e monani nango ba lobaki mwa mingi akosuka boye akosonga boye mais nzambe na bokasi na ye et puis na makasi pe na mayele oyo adontaki na ba avocat na ye tala lelo to suki wapi vérité yango ebimi lelo Jean-Pierre Bemba a quitté de justesse donc il est vraiment acquitté selon les véridiques il y a ces pays bino moko boyoki bomoni en tout cas feti zalaki penza feti tokokoba na ba image tokokoba na ba émission ceux qui eza bisu na likamususu ya koloba tokolemba te tokolobela bino po eza émission o bino bomesana kolanda et puis biso tozali wana pona kotalisa bino kaka oyo ezali ko se passer na mboka tokomi bongo na suka ya émission na biso nga na pesi bino ba mbote mingi na pesi mbote na Miki Likuna na France et papa na biso Eric Bikembele imura yebi bisika zali donc chapeau côté azali azwa kimia esengo mingi ya komona ena koyoka lisusu topesi susu mbote na le big boss boss Apollinaire Bongania donc kena lunja yende
so bomona T-Banks boye papa na ye mtazo chapeauter na kati ya chaîne na biso obongana media azo sala que non lelo oyo biso to zala pour to pesa bino ba information oyo la remercier mingi libota na ngai maman na ngai ma très chère maman Esther Lutonadio ye mtasala que ngai nazala o nazala lelo na pesi mbote mingi la cantine na Chounette Mbani bana mikimbo ebit Chouna Mbani moi c'est TikTok obino boyebi ma tante chérie la pesi mbote awa na côté ya libota la pesi mbote na bandi konanga nyoso to bayebi nga famille d'Antantu Serge d'Antantu José Njolani na France kuna aya na nga bandi konanga ya mitema la pesi bino mbote ya côté na nga ya palais kuna la pesi leki na ngai Popol Bongania moi l'amour boye le kinésithérapeute ya bibenga mingi cadet de sa mère na pesi mbote na pesi ya Jo pour na ba basi ba koti ba contact na Facebook Jo Jocelyne Makumuna ma petite sœur chérie ayemo ayebi azara na ba mpanzi na kati motema azali na pesi mbote na libota mobimba ma copine na nga chérie Espoir Bokoto na pesi SP Bokoto mbote na pesi ma copine chérie Bibi Walelo ya na Istanbul kuna ayebi ala na remission quand abino na pesi bino ba biso ebele so na bina continuer koloba awa donc ma sole aussi la tepo boleki tellement ebele papa GG Kalonda le grand boss le big boss ye mo yebi kotazali on a pesi ba salamu ya trop botala kaka mboka yango oyo ba masolo ya mboka yango toujours lobela po to limba te to loba kaka soki monani to chabino na dilili bo mona ngo et puis bo pesa ba suggestion toujours quand la lobaka suggestion moi remarque moi nini ce que zoami en tout cas bozanga tenga T-Banks na bino nazawa na pona bino en tout cas na pesi bino bambote ba bisous ebele très prochainement to kutana na cadre kaka émission pour l'élément mususu ba bisous bye bye.